Voilà, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. D'abord, je suis abonné à Château Rouge. Je suis à Château Rouge. On est en plein Château Rouge. C'est quoi, maman? Est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il vit? On a course. Hein? On a course. Bon, on a course. Est-ce qu'il y a ah. Bon. Donc, maman, tant que vous avez la course à Château Rouge, il faut faire très attention. Pour moi, le Château Rouge, c'est retourne d'abord. On a besoin de couper un macabre pour le bio à lobby. Eh, papa, nous ne prenez pas mon douna. Ça, c'est pour moi. Voilà. J'ai le droit de filmer, non? On a la liberté, c'est en France. On n'est pas au Cameroun ici. Il y a les policiers, on va leur dire que je filme. Mais on va dire aux policiers que je filme, non? On va leur dire que je filme. N'importe quoi, on n'est pas au Cameroun. Hein? Et voilà. C'est quoi que ça va course? Voilà. Il faut faire très attention aux gens à ban. Aux gens à ban, au titre moi dans la voiture, ok, on sait la course. Bonjour, moi on a n'engagé zana. De comment on sait la course naé? À titre moi dans la voiture, moi la bande tika laki, moi la bande collée la bloquée qui moi dans la voiture. Ce qu'on regarde bon moi ni bon n'engue la tondi. Place pas télémi, télémi place à ma baie, la marche piéton. À te mettre place à ma baie, la marche piéton. Mbilaye, tant mbilaye, à comme la voiture. Tu fais la photo, ok? Tu vas bien pour la voiture. Maman Kimi parce qu'elle a une infraction. N'enga tu qui moi. Attends Kati. C'est quoi papa qui est là? Ah ça va course. Bah moi c'est l'embalité. Moi c'est qui est moko. Ma papa, ya makambo to c'est mi bali. Pourquoi na route basi basa ba course. Ba papa ba lingite moi c'est makambo boy. Bon za bongo te andeni. Ah, parce qu'il y a qui a tiki moana. Papa, papa. Te papa. Bah c'est mon délai course à Château Rouge. Te papa. Ah ouais, bien bon conseil ça va maman te. Bon conseil ça va maman te. Yo ba maman akuta na ba passer ba problème à boy. C'est te maman. Bel conseil ça va maman te partout maman kenda. Bango beli ba kenda ba matanga ba kenda ba faute. Condamné grave. Ba bisa ke buka limite. Mbila ye. Bali conseil ça va maman te ba ça ba course. Comme maman yeye mo atiko mo na kata voiture. Mais oui ba compliqué. Mon bel a zapi mbila muta ko buka voiture. Papa tika ndunda na ngai. Ndunda. Na ebito so mobile ni na ngwana. Baninga ba yebise ke buka kaka nini vitre voiture. Aboyi. Alengeli voiture ya lengela mwana. A pe poto mbila ya kate. Mbila pa ye. Mais bon na ko sa mamba bo so congolais africain ka. Ya ka congolais te. Ya congolais te za africain. Et comme congolais te za comme africain. Biso ba africain to za bezele na biso ninga biso nyoso pe faut ya mibali. Comment ne? Mama ata ko samedi te. Mibali bali ko sesa ba sama ba voiture ba course te. Tongo so sesa mo so ba course te mama boye koma. Ce qui basa ki mo sina mobali. Moi c'est accueilli. Mobali atika na kata voiture a protéger mwana. C'est comme mbila kangiye. Ateka ka ate. Pour biloko no sesa na kati wana. Lo sa kata mutu kwa wana. Bah yebise buka vitre aboy c'est cause procédure moulai ba compliqué makasi buka vitre alingite ko buka vitre c'est comme bilaye abuke lo vitre au protéger moi na to protéger voiture nyo se pe ozaka faute ya mibali na biso ba congolais balingi ko aider basi na bango te makamo to oloba au moins na moi senda balingi ko aider te ake na ko aider makango ya solo ah ben moi ça makango kadi na Château Rouge tas ko moi singa kangami na mwana kuna c'est normal mwana kangami na kati ya voiture. Bonjour, vous êtes journaliste madame? Comment? Papa, n'abi français te. N'abi français te papa. Moi je comprends pas lingala. Nga pe n'abi français te. C'est ça le problème. Allah pa bituna tuna maman tali. Hein? Maman tali.
Mais il pas que moi on passe le temps moi il faut que maman encore mundele mwana ba ko kena ye mwana na ko kende o ko sanga mwana na lelo ba ko kena mama utiki mwana na kati ya voiture kama kwa mineneti utiki mwana na kati ya voiture okesa ba course ba comment contrôler ba pine ba contrôler voiture ba contrôler ba camion château rouge yango blo oteka yango ba contrôler voiture ba contrôler camion papa da ya ya kasi bakie na ye ndenge eza wana olobi nini nga nayebi français te nga kalingala mwana kanga mina eko baimprudence sikoyo mama bakontrole voiture makambo nyonso batala nini koma na wane batala bapneu batala permis makambo tout mboka poto tala mwana avandi ne tranquille ayebi teke baparent baza problème tala policier pa osekisa mwana filme bambila eza te moni na filme kaka bato bambila te nasali kaka boye bamoni kaka keya château rouge okomprendre mbila alingaka boye azwi mwa mosala moyeta papa kasi papa ata yo moko bino mpe bapapa olingo sasa mama bacourse te omoni sikoyo mama nde esalani foti mpe bino bapapa te ya bozobe papa le banana. Elle ne parle pas français. Oui, ma papa, qu'est-ce que vous voulez? Non, je parle français, papa. On est en France. Tout à l'heure, je ne parle pas. Tout à l'heure, c'était pour rigoler. Je sais. Oui, papa. Parce que quand je suis arrivé, j'ai voulu prendre le truc que vous m'avez dit. Ah oui, ça c'est pour moi. Ça, on appelle ça l'endembi. Je vais mettre ça dans les poissons. C'est très très bon l'endembi. Noko. Le banana macabre. Vous avez un restaurant? Non, c'est pour la maison, papa. Ah, ok, d'accord. Mais bon appétit alors. Hein? Merci. Papa, na teka kawate. Na yera osa ba course papa na ka na kutena makambo yango mo ikana na filmer. Na teka papa, siko le bana poni mibali bango sa ba course te. Ba makambo me bango kili de gauche à droite. Mais tala siko. Makambo te. Eza ye moko mo sa ngatika ki mwana na voiture. Akesa ba course. Siko tala mbila. Batala pine mabe. Batala permis mabe. Batala biloko sombi. Bazo luka place eza. Matane ba umeli. Bazo luka eza wapi? Château rouge lelo yindi ba mama. Soko yo kosala ba course mama. Kotika mwana na voiture te. Si maman na liboko kende na mwana. Faut pas kotika mwana. Pona ko éviter ba problème. Kende na mwana. Do bomonde batu batondi a nyonso bota château rouge. Batu batondi po ani parce que ndeko moko mwasi aye kosala ba course. Akamati atiki mwana na kati ya voiture ya siminzela ke ya bloquer mwana. Nanga bloquer mwana mbila na koleka leka atale mwana na kati ya voiture. Ndenge ni mwana na kati ya voiture botala za bonka musika. Mwana na kati ya voiture wene ni mwana za ye moko. Allez, mbila sara nini? Mwana pe ya mineur ya muke mwana mwana ba 3 ans. Bazali kolo na ye elukele makambo batala nini papa obloko na ngai papa dama le bite kote papa attends je vais prendre d'abord les bite kote je prends les bite kote ba mama bolobi nini bino be kokondane ndeko mwasi moni asali mabe obateli voiture po buka te motiki via mwana mama akesa ba course atiki mwana voiture ake na ye mwana tikali bloqué na voiture siko mbila pa linga bongo te aye kutu balinga bazwe bise mama buka kaka glace ngo bibisa mwana alingi te na mbila yango na azuye mwana moni yo protéger voiture bon via mwana kolo ni nango bito se kolo na biso ya biso te mama engalisa te oke pwani otiki moninga yo bongo nanga nateka nanga te na osomba yo bongo nanga ye uteka na zone te ndunda za kitoko ekaza nanga ndunda kote kuna mambo esila lelo te ok na ye oyebi oui bamona kasi juge tant bamona juge bakozwa ye mwana ti mama en plein château rouge maman au protéger voiture en plein château rouge maman nzela eza ebele
Et puis il connaît on terminé la marche piéton. Ah ouais. Moi en tout cas la tiki bino la sisa ba course nanga Château Rouge soko yokutaka na makambo. Ezanga makambo te Château Rouge. Soko yokutaka makambo. Donc bakena ye mutuka ne batiki wana bakena mamango na mwana bakende komona juge il y a protection de l'enfant. Pour là musuba sala exactement bon na tiki bino à plus. Château Rouge kaka bosso na Château Rouge kaka problème si problème. Chaque fois na Château Rouge ezanga problème te. Bon na tiki bino kasi. À tout à l'heure.